Mbote mama. Mbote papa. Ouais mama, oui biso kombo na onani. Kombo na ngai mama Jeannette Kinzomba. Mama Jeannette Kinzomba ovandi wapi? Na vandi na Njili quartier 3. Voilà. Mama Jeannette Kinzomba bandi kubalandi bazana posa bayeba. Elubu nini oyo omemi na mokolo lelo? Merci beaucoup. Na mokolo lelo na memeli bandeko balandi elubu ya dongo dongo sans e. Awa toza na dongo dongo na biso. Na kati ya dongo dongo nakobakisa mbisi ya kokauka, nakobakisa céleri, ail, muscade, ndembi, poivron, litungulu pe tomate. Nakotia mungwa pe huile na biso tokosalela. Merci. Bandeko balandi elubu na ngai yango yo nakataki dongo dongo na nga. Nazwaki mafuta na ngai ya huile natie na moto. Lokola huile eshofaki makasi, sikoyo na bandi kokalinga dongo dongo na ngai. Banda kobalela ye na kokalinga ye penza kalinga mati. Lelo elubu na biso eza ya dongo dongo sans e. Ekoki kozala na ze ya ta moke te. Bandeko balandi na elubu na ngai ya dongo dongo sans e natiaki yango na moto. Naza kaka kobalola, namoni ke ze ebandi kokita moke moke. Ozomona ndenge nazotombola lutu ze ezobima mpena mingi te. Nde nakozwa balégume na nga oyo nakataki mpona kosangisa na ye nakotia na kati. Pe ail na nga na kati. Rappel lisusu muscade na nga. Pe natikali kaka na mosala ya kobala kino zei nyonso ya dongo dongo ekosila nde elubu na biso ebeli. Bandeko batali
nakobakisa lisusu mbisi na ngai ya kokauka po nyonso ebela mbala moko. Sipaye atoka bandeko balandi sikoyo nazo balola dongo na ngai esangana na ba légumes na mbisi oyo na chaki. Ozali komona ndenge nazotombola zeyi ezali te ata moke te. Po lelo elubu na biso eza ya dongo sans zeyi. Ozali komona ndenge naza kosala zeyi eza te. Sikoyo tokomi na eleko ya kotia mungu na biso. Nabakisi mungu na ngai nde nakobalola lisusu apres natiki yango mwa miniti mike etoka lisusu. Tokotika yango etoka lisusu mwa moke. Bandeko balandi namoni tokomi na suka ya kolamba elubu na biso. Bozali komona dongo na biso ndenge naza kotombola boye eza na zeyi ata moke te. Na elubu oyo nasali lelo bomoni nabakisi mai te, nasaleli kaka huile. Ba ingrédients oyo natie na kati donc ba légumes nanga ezalaki na mwa bamai nango ekobimisaka nde esali ete epesanga supu oyo bomoni ke eza na zeyi te. Tokomi na suka avant ya kokitisa nde nakobakisa ndembi nanga ye akobelaka na vapeur. Nakobalwisa ye pe nakokitisa. Mama, tokomi siko na étape nini awa? Merci balandi na biso namoni ete tokomi na étape ya suka po na dongo na biso ya sans zeyi. Nazalaki na posa ya dongo nakanisi na présentaki bino ba légumes nanga nyonso. Natiaki mafuta nanga na moto, tango mafuta nanga penza échauffé makasi nde nayaki kozwa dongo na ngai na tie. Nabandi kobalola ye kokalinga ye po adimine zeyi na ye. Kokalinga ye tango nakalingi namoni ete wana ekomi kokita nde nabandaki kotia ba légumes nanga. Nabandaki kotia tomate, après naleki na matungulu, poivron, céleri, narapaki ai na ngai pe muscade. Nazwaki mbisi na ngai natiaki likolo nde nazipaki moke. Après kozipango natikaki yango ekalingami yango moko nanu nde nabalolaki lisusu. Nabandi kobalola ye kotala ye ndenge zeyi ezokende na kosila. Kobalola nde namonaki ke zeyi nange esili nyonso nde nayaki kozwa ndembi nanga nabwakaki na kati. Après nakitisi po ndembi ya pelaka ne na vapeur. Nde bomoni elubu yango oyo na présenter bino bandeko balandi. Merci beaucoup.
Liamaka pe na kwanga. Bon. Ngai na préparé yango na kwanga. Ezali selon choix ya mutu. Oya ko sepela kolia yango na fufu, eliamaka na fufu, okoki kolia yango pe na makemba, okoki kolia yango na lituma, okoki kolia yango na bambala. Donc eza na ekila moko te. Merci Balandi. En tout cas, tokomi na suka ya elubu na biso, o ya mokolo lelo ya dongo ya zei. Nde na yango na pesi Balandi nyonso mbote. Ba o balandi ngai bisika nyonso bozwami na monde entier na pesi bino mbote. Merci beaucoup. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Moseka de Malewa moderne.